Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Congo Esengo Nalelio. Merci beaucoup. Nabalandi na biso nyonso etando ike ya Congo Esengo TV. Boebi na le message tolé kaka toujours ko pesa bino information et puis ko pesa actualité etali mboka mobimba. En l'occurrence le chef de la République Otobengi Fachi Baitom Kwantombolo Mukishimwa Mai papa gratuité papa propre Otobengi grand aigle oyo bana goma babenga vraiment volcan quoi. Donc na minute oyo avant banda ba communication na ngai nazopesa nanu mbote mingi na ba conditions ya mboka et puis na bosanité na secrétaire général na biso nani Augustin Kabuya Monabute Otobenga Kitatala Mokonzi sans oublier JMKK Otolobara Jean-Marc Kabunda 520 000 gigas vraiment côté on a confiance après dira qui que non batu ba nager effectivement tout le monde batu ba nager ezali binondeko Badjo Makolo oyo azali président ya parlement debout parking Molar na Bandal et puis nakopesa maloba na ndeko na ngai oza pembeni pas se présenter avant to kota na série ya ba communication. Bon, merci beaucoup. Nazali kopesa mbote makasi na bandeko nyoso ya Esengo Congo TV, équipe mobimba, président, ba cameraman, ba journaliste. Je pense que ebele pe ba yebingai, mais nazali ko se représenter liboso na bino historien de l'IDPS chargé des analyses politiques du Congo. Donc boye bingai to leki na chaîne oyo pona ko féliciter chef de l'État na vision politique azanango parce que alingi a changé classe politique congolaise pour na kotalisa ke no ba jeune pe bazana capacité ya ko diriger na kati ya mboka na biso ezaka bilongi ya kala oyo toyeba wana te mais chef de l'État aye ko changer classe politique congolaise pour na kotalisa ke ba jeune pe bazana avenir ya ko sala. Je pense que bo kolandango na sima nazali kopesa mbote na 520 gigas Jean-Marc Kabundu Akabundu. Donc les grands visionnaires de l'IDPS oyo papa atikela bisoye parce que oyebi mwana nyonso soki papa pesio mission soko okokisi yango te c'est-à-dire bakobando finga papa na yoke o prépara mwana malamu te mais lokola mwana papa pesie mission asali yango pe akokisi yango eza coup de chapeau pona maloba papa atikaka pe na kopesa secrétaire général de l'IDPS oyo tobengi na kombo ya Augustin Kabuya. Merci beaucoup ndenge bozali ko accompagner pouvoir ya IDPS pour être toye banolenge ya ko concevoir pouvoir na biso. Je pense na tikena no maloba esikawana na sedena no malobe pa ya ndeko na ngai président Badjo akoka kopesa message tokoya ko clôturer na sima. Oui, merci beaucoup na le message net megara ko passer communiquer. Tozo mona ba nomination to peto moni niveau ya politique oyo mukwantombolo mukishifachi beto amemi likolo nga ezoka musangate parce que na ebike il fit toujours le premier de la classe na école ya politique ya Papa Tshisekedi de Mulumboto lobike grand esprit parce que y a esprit oh lelo que monde entier bazo se référer na politique ya Fachi Beton un grand diplomate alors babiloko oyo ezoleka sikoyo eka musabino te parce que ezalaki déjà tracé par Dieu. Non, Fatia, les grands politiciens, tout ça, mais Dieu qui a voulu ça, Azali Josué, Boka ba déclaration même ba Sassou Baloba, Azali espoir pour l'Afrique, Tolandi ba Macron, yene apprécié courage au ça la politique, Tolandi ba Lorenzo, Bandimi, alors Mouta Bongo, yo vando ça ne polémique, wane ezali faux débat. Alors na minute oyo to benge sou Fachi Beton pambate a komi président ya Union africaine oyo azali mokonzi ya Sassou, azali mokonzi ya Kagame, azali mokonzi ya Lorenzo, azali mokonzi ya Ramaphosa. Yango ti na loba boye ba congolais to sepela na mwana na biso to soutenir Fachi Beton parce qu'azali notre sang et yal kamama ngwele. Soki ozali na ba problème na yo etalio parce que ye aye ko longola mboka na libulu
abimisi yango lelo biso ba congolais to se retrouver valeur o to perdaki lelo to récupérer yango lelo congolais comme quand même considéré kala to mona congolais azali eloko pamba mais lelo Félix aye et puis papa Tshisekedi azalaki initiateur to père ya oyo fondateur ya avec une initiative ya ko mettre en place autolobie état de droit malgré amena qui lutte na ye commission tient soukate mais Josué aye lelo to bengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afandisi siko état de droit pour to moni kala même ba chef de rue banda kangamate mais lelo to moni sikoyo bangolo to lobaki ba intouchable lelo bazana prison alors mukondana ou bongisa prison ba to maele mingi o ba monaki ba lobaki bokeba prison nazo bongisa population te mazo bongisa biso ba mivi en cravate alors biso to koki jamais koleka poto finga mutu mais to passer message to kumisa ya malamu to moni facha sali preuve ane kolongwa wana yeko kitana mboka to moni elo kwa malamu sali vraiment fachi na féliciter parce que azali ko considérer valeur humaine azali même muntu azana problème même muntu akufeli azo compatir na batwana zwina ki président nazo tia pembeni ça dit que azali être humain o azali incarné et puis azali na assistance divine donc fachi beto so robundisa ye ozosa musa punda parce que aloba yango ya akufa masasité akufa pazonté et puis ce qui a bomi muntu pouvoir na ye et kokufa mais avant de continuer nazo pesa pe ndeko na ngai grand historien oyo tozana na collectif ya parlementaire debout à continuer. Merci ndeko Badjo na ye ko édiquer bato oyo bazali koloba biloba loba na kati ya nomination ya chef de l'état ndenga nommé premier ministre na koyebisa bango ezali bato bazolo bakeno alongoli Katange azongisi Katange c'est-à-dire ezaka na kati ya coalition ya Joseph Kabila bato ebele bazo comprendre te ezali récompense politique moto oyo banome lelo premier ministre papa naye azalaki membre ya IDPS pe akufela lite ya IDPS tel que bana bamonaki à l'époque que non soki to bandi ko continuer na vie ya IDPS je pense bakoya ko boma pe biso mwana asali stratégie politique naye alobi que non IDPS etikala nano na libumu na ngai mais na banda ya nzoto na kende nano côté mosusu pe mutwana aza mayele ebele parce que le seul moto ya telemela Kabila alobi pas de troisième mandat toki ko pesa o troisième pénalité parce que ba penalty o ba pesio liboso ezalaki ba faux penalty lokola penalty oyo ya suka il faut ko telemisa public pona koboya penalty wana parce que ezali faux penalty c'est ça moto ya zalaki na vision ya ko combattre Kabila avant Tshisekedi aye koloba ke notre pesi Kabila carte jaune etikali avertissement ya carte jaune après to pesi rouge mutuana a mérité pe azana expérience ebele ezali kambo ya bakatange te likambo ya baluba te likambo ya bangala te likambo ya banini bazali chef de l'état azana vision parce qu'il est Salomon d'Afrique azali kotala ke non mutu oyo a mérité na expérience azana ngo yango tozoyebisa bato ezali kambo ya mabele ba congolais to lingana parce que moto ba nommé premier ministre azali étranger te mazali congolais de père et de mère donc chef de l'état azali moto azana sagesse ebele yango tozali koyebisa baninga ke non moto wana azana sa ya IDPS kati na ye azana sa ya peuple congolais kati na ye azande kuna biso akosala na vision ya chef de l'état parce que bato ebele bakanisa ki ke même Mboso Kodia azali motu oyo azalaki na famille politique ya UDPS mais tel que aza congolais azana beaucoup d'expérience chef de l'état talaki ke non ezali kambo ya UDPS mais ezali kambo ya mboka ya Congo donc ndenge ezalaki wana e photo zwa motu oyo akoki ko maîtriser pe motu oyo azana ba expérience pour être Congo na biso ekende liboso yango wana nazali kotika maloba e pa ya président Badjo à continuer, tu continuer. Merci beaucoup, mais ngalingi vraiment, hein, to beta vina masolo yaba, oh, tu lobby, ils allaient concrétiser. Donc,
kokota na ye na bokonzi tomoni ke président razui pouvoir biso ba combattant tozalaki vraiment moko na mois d'août tobi même mokonzi abimi na ye kaka président kuna bazali majoritaire na ba gouvernorat bazali majoritaire na parlement na sénat na finalement to sala ndenge nini président lobi na biso bo lobi boza na confiance na ngai effectivement to komona ke aza grand politicien atikela ki biso to tikela ki temps to moni pe ke ndenga lobaki na biso ke to na confiance na ye et puis ezali réaliser to moni Lwamba kei déjà kuna bazwa ki chimie to moni lelo mabunda kei donc kuna déjà bandeko wana déjà bazali dispersé to moni sikoyo to ko beta sikoyo bor ya nani ya nini ya premier ministre tiki démission première fois na histoire ya Congo au moins la premier ministre ayotika démission alors tolobi ke to finga na biso te mais Pepe azalaki incapable même de gérer mboka wana ba tunyoso ba yebi yango alors tolongo wana te ko gena sénat to moni vient na biso tambwe mwamba ona bona ngako loba parce que ngana ndo pesa mwana na yema na ba 200 francs mais na boni ngo senga mbongo na me féliciter ndenga ye ko tika démission na ye volontairement asali kitoko parce que ayo tika démission na ye et ça li valeur na ye côté na pena na féliciter yo merci na ba sénateur parce que ba comprendre bazala qui prise en otage par un individu même ba député lelo ba retrouver sur liberté na bango ba retrouver sur pouvoir na bango kala ba ndo défendre individu ba bloko na bino bozali na autorité morale tout ça bloko na kanga ki bango même pour s'exprimer c'est tout un problème motion na olekate ba vandeli yango alors na pesa mokonza mboka félicitations lelo to récupérer armée to récupérer service de renseignement to récupérer la police to récupérer primature merci beaucoup na premier ministre na biso to sepel na yo et puis to soutenir yo merci de Kobajo oyebi tango to kota na ba analyse politique ya mboka na biso Congo chef de l'état azali politicien ayebi saki bango que non nazana expérience gestionnaire était okay. Mais nazana expérience politique parce qu'ayebi saki bango que non je vais déboulonner les gens ne comprennent pas. Tamba lobby, omoni moto soka la ki eloko moko boye, il faut qu'on s'entendre nango que moto na lobby ba propos na koma. Parce que chef de l'état lobaki na bango que non, je vais déboulonner. C'est ça chef de l'état aye kotala que non, nazo beta na baninga dame. Aye kotala involonté. Ya bato bazalaki na ye. Oui. Babani ko beta dame pam 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 pam. Alors, pour aller à bateau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sacrifier. Parce que pouvoir en ça sacrifice et que simbate, il faut sacrifier. Moko olunga na linga kamakasi. Eza lokola moto ake na nganga, alobi azana mbongo ebele. Nganga kosenga yeka mwana oyo ya lingaka. Parce que après mwana wana akozwe ebele akusunga bato mosusu. A sacrifier 520 gigas. Bon. Soki bino bolingi kolongola ye na Assemblée nationale, bolongola ye, abengi Mabunda, abengi Alexis Tambwe Mamba, alobi madame, est-ce que ezali conformément na loi? Mabunda alobi, oui, ezali conformément na loi, parce que secret Assemblée nationale, jamais bagoki ko etala ngote. Chef de l'État yebisi bango, ça va merci. Soki lokola bozana a raison, bosala ndenge volonté na bino ezali. Bon, balongoli Jean-Marc Kaboun. Mais Jean-Marc Kaboun 520 gigas. Ayebisi bango alobi bien sûr na kei. Mais boye bake na kozonga kali susute soki nanu bonage te. Nabimi tête. Donc nabimi tête haute. Oto comprendre eloko wana. Pas et comment qui taya Félix il faut abanda kolia. Kolia wana pas eloko ali boso. Ale ministre ya justice. Alobi kena kende kotuna yeme. Ministre de la justice ba yebisi que non soki oye na yeme ya wate okokota na conseil des ministres te mbala moko écarté ba yeko beta dame pam 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 allez Mabunda kaka même loi oyo ya lobaki que non ezali conformément na loi ya kolongola Jean-Marc Kabundu yango wana balobi que non Mabunda a géré Assemblée nationale mabe. Donc il faut ya kusala restitution ya négéance na ye et kangiye babengani ye pam 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 allez baye kozwa nani Pepe Elunga Lukamba non gestion na yo to moni ke oza e kopeta ya ko servir le peuple congolais on mérite place wana te sala nini longwa pam 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 to ye ko kende lisusu na nani Alexis Tambwe Mwamba
okei osali banke na ndako na yo oyibi mbongo ya leta olio kende kotia yango na banke ya leta yo okei kotia na coffre fort na yo, c'est-à-dire ozali atu-valeur monene. Yango wana chef de l'État yebisaki bango na ko déboulonner na déboulonnage wana a déboulonner bango nyos, a récupérer Assemblée nationale, a récupérer Sénat, a récupérer gouvernement, parce que premier ministre azamoto ya Fachinde Kobajo yango wana nazali kopesa maloba. Merci beaucoup. Na sepeli a trop wana ezali kaka introduction na pesi vraiment diaspora mobimba mbote parce que binonde bobundi pe kuna makasi bo soutenir Fachi Béton, en l'occurrence ba maman tout États-Unis, maman Angèle, ba papa Kim, tout ça mna bande kona biso ya Congo esengo na pesi bino longo ya mais o ezali introduction lobi siko na ozali kolo Merci beaucoup na balandi nyonso bazali kolanda historien de l'IDPS chargé des analyses politiques du Congo. Boyebi ngai, boyebi ga numéro nanga plus 243 84 13 500 84 13 68 561 au numéro tobenga naka eza officiel ya WhatsApp. Merci beaucoup nazali kopesa pe merci na président ya chaîne ya Congo Esengo etondani mingi na kati ya motema na biso. Merci na ba équipe nyonso ba cameraman tokoya lesusu. Mais bande ko musu ba lobi pe ba jopesi numéro te. Numéro na ngezaka moko ya WhatsApp 0948 75 70 0948 75 70. Wana numéro na nga ozwinga tobeta masolo ya mboka. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Congo Esengo TV.